Le plus important, na batela bonzambe, yangondo yebisingai, naluka en premier. À quoi ça sert de gagner tout ce monde et à la fin de perdre ma couronne? À quoi ça sert le succès et l'honneur? Et au siège, je ne pas voir la place de plus important pour moi dans ma vie. Ah ouais. Comme on a, comme maman, comme on a, comme maman, la la la. L'essentiel, comme on a. Babi, l'essentiel. Kombo na yo eko mama na buku ya lola mokolo suka tango ozokuta nobi yesu azala nde mandefu rouge yesu azala nde misu fier boye c'est ça le plus important. Voilà, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà, moi je suis votre humble servante. Moi B52, je suis encore là. Une fois de plus, car ça et la bino post naïf, ça a toujours que Kosa la bino ezara vraiment devoir nanga yango wana à chaque fois ceux qui a koloba ezali tozanga tu peux nous partager ensemble. Nous avons une minute minute. Je vous prends juste quelques minutes. Je suis venue juste pour vous annoncer quelque chose de bien. Quelque chose se prépare. Quelque chose se prépare. Bande kubozo ba ndeko na biso artiste moko ya munene. Il get na groupe évangéliste. Wana biso da to koli wana biso to koli déjà ba période wana ba on zoni to zaki da mikolo penza na kasavu wana. Je me rappelle. Bato ba ite ba basana ba mama Marie-Hélène. Yewana azali komata. Ngoma na Golgota. Ekulusu na mapeka na ye. Alingise kokweya. Talani na moto na ye alati motolo ya nzube makila mazali kotanga na elongi na ye oh kolo Yesu amonaki pasi. Voilà, je vous présente Iguette. Elle est là. Iguette. Bazaki wana na ba mama Marie-Hélène, ba bande ko na biso ba papa Gabi Kiwaka, bande ko belé déjà ba kufa batika biso ba pichu. Donc bazaki wana penza ebelé ma to moni présence ya ndeko na biso Iguette na kati ya Belle Vie Télévision. Quelque chose de bon se prépare. Depuis que Bella et pas naïe tous à déçu tes déceptions pendez à pas naïe. Dans ce moment ni déjà pick and pick more bimi wana c'est que c'est le rendez-vous de ça le 29 mars. Le 29 mars, na showbuzz 7e anniversaire, il y a Bellard Prod. Donc, Togozalawana, droit d'entrée $10. Bateau, bah, ça a besoin à VIP, bah, VIP, ça a $30. En tout cas, bah, surprise et Kozala et Belé. Il y aura des surprises, ok? Voilà. Toba kito ya to ko passer biso dans le moment extrait. Voilà, na moins extrait, bon na non. Na mama be c'est anda ko sarate ya ka ko baba sotis te ba nonsense te. When I'm coming here in front of you, I'm just saying the truth. I'm just speaking what I see and what is the foundation. Okay? Mama Linda ya to ba no anglais ngana yo ngana ba ba anglais. Come here. I want to say something. Abonnez-vous massivement ici chez B52. B52, la mignonne officielle. Aimez, commentez, partagez, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, famille Bota, tolinga bino ya makiasi, tolinga bino ya makasi. Le 29, tous à la wana mobondo, tous à la wana penza mobondo. Donc, dioroloba mingi ezate po na ebike bo sala onka ande to sala ba biezo somba ma cascade de la famille. Je vous assure que ba bie penda ezo somba manandenga ba jeter donc bientôt to sold out mais sold out non te po bande ko musuba olukana no bakangisa po somba. Voilà, ba dinashu ba pecha lover bo ke mbango somba ba bie kaningi zalaka ba kinela bisoka. Donc bientôt là tous quand on a eu ça belle ça la surprise tout le monde a surprise il y a Iguette
Surprise ya iget na kati ya Bellevue Télévision. Tolingaka eka bongo. Ata bofingi soki ndenge nini ye. Tolingaka eka bongo. Ata bino nyonso si boyi na ye. Biso tolingaka bela kaka bongo. On se retrouve suivant la vidéo et on se retrouve à la prochaine. Mouah. Hey la famille Balobi, Tokutana le 29 mars, na Showbuzz, pour les 7 ans de Bellard Productions, je crois que c'est 7 ans donc, on se retrouve c'est 29, toujours, ah oui. Chica. Ah. Jika yewana zali komata ngomba ya gologo ya mai ekulu suna mapeka na ye alingise kokweya talani na moto na ye alati oli ya nzobe makila mazali kotanga na elongi na ye. Oh, Kolo Yesu, amona kipasi. Oh, Kolo Yesu, pate na nzambe. Hey, yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali Showbuzz yaka kovivre pe kofete 7 ans ya Bellevue TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Bellevue Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingo habillé, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebinanu, Carrefour pe temple ya bastar ya RDCT o ezali Showbuzz ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na Showbuzz nga na zanga te. Hey, keyo. Oui. Bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. nayebi te video oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo nayebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembeni na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso
solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ils ont détruit ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo, ils ont pas bien fait ébélé. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo, ils ont produit moko, ils ont ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko olingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 senganda yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te.